te to zabien ne bandi ezaki passé mais ba œuvre o atikeli biso na ko yaka ko mona ye ndenge gouvernement azwa place na ya fere so yongo Ozo ba shana ba voix yana katikati ba voix papi texona bon ozo yongo l'homme d'Enzela ye to beta dio biso mbale donc makama pepe kale carré po biso to bana to tine kola jina ah za raboete to tine kola ya jina mombafu vi wana formé petit na ye ali baleki na ngai bolingo kaka bolingo ezala bozala bomoko boko affronter oui misi so kazo lo batro akobeta libaka po sinon bando finga na lingi boli sala siko osala neti mo pepe kale moko boye mo papi texte moko boye sala biso bien na bana poto awezala boete toute la famille, c'est-à-dire biso pe tous na besoin na bango. Bon, donc on limite biso to katika mukie. Oh, grand journaliste, grand journaliste. Danger. Belango masumu balimbisa yora nzambe. Sambela kama kasi papa to botae. Bongolango motema mokili échanger. Tubelango masumu balimbisa yora nzambe. Sambela kama siya Papa Merci. Le 13 to kutana na village Temba. Ali kale chante pepe kale bozano chante papi tex. Donc boye belé bose pela mutaza desi azati. Merci beaucoup. Voilà. Mais yo sigo yo. Ah ouais, ça la boété. Babi obo. Tobe tamno solo. Bon. C'est-à-dire bana poto boyoka ba attaché de presse ya gouverneur Chantini Ngobi. Awa tu biso te matanga biso tout ba journaliste. Bon, tu es poser ba question oyo ezo déranger. C'est-à-dire Pepe Kale mandat présenté je suis Steve Congolo Nyota télévision Recam TV otala. Nde bozo mona boye Steve Congolo Nyota TV na Berthe Djonga RTNCD développement. Voilà. Ne to solo la sikoyo mais boyoka awa ezala boyete. Awa ezala boyete za crime boye beka mal. Maman est ça le massiko il faut attacher des presse ya gouverneur na biso. C'est-à-dire bango ne baza na priorité ya reposer ba question. Bino ba boye bo constater. Otune loté bango ne batuni gouverneur bonjour gouverneur à lobby et puis à répondre tikicha tchan. Oh ya biso non, ils ont dérangé ba na biso. C'est-à-dire Pepe Kale akufu. Bon, 22 ans lelo. Ba na biso bayo kaka Pepe Kale na manzemo batala ki na batego. Nanga tuna gouverneur simplement. Bon, est-ce que ndi baselela ba Velutumba, baselela ba Luambo, baselela Lumumba. Pour ça le meilleur tellement Pepe Kale azana droit ya statut na Congo yo. Tala muneno azala inango, baba no bengi éléphant d'Afrique. Non que peut réponse ya gouverneur. Mais curieusement, bango bazala na bango ndenge mo boye. Donc journaliste a bimé linga le garde du corps. Ah mais ça va boyete. Depuis noko non poser gouverneur yemoko ya check na non tu peux poser. Gouverneur yemoko le pose. Mais ba noko ba ah ouais ça la boyete. Ngapa na kutozo apelo kwa awe za la boyete. Ngana zu yango. Cameraman na ebise katisa boy po za yini bosu ya cimetière ya Pepe Kale ya za inga mususu. Kwa katisa boy akende kota zo zwa gouverneur bien. C'est-à-dire tous a besoin on a besoin que vous changiez. Voilà. Vous êtes moins tolérant, vous pouvez s'appeler notre espace. Tous a besoin de la place. Mikalu sala masta na ngai. Bon, yeso ba noko ba pembe na yo. Awa, faut qu'on m'appelle bon. C'est-à-dire moi tolérance quoi. Baba ina tiki bino na yo. Steve Congolo, merci beaucoup bana kini bana poto tout bozola na biso jouer le capitaine le visionnaire. Awa ndenge bomoni na cimetière ya Gombe awa ni toto solola na bandeko nyonso vraiment awa tozana kati ya cimetière ya Gombe donc masolo esili biso to kangi na biso masolo déjà boye ekutani na malasima cha so yongo ozo ba shana ba voix yana katikati ba voix papi texona bon ozo yongo l'homme d'Enzela ye to beta dio biso mbale donc makama Pepe Kale carré po biso to bana to tine kola jina ah za boyete to tine kola ya jina mombafu vi wana formé petit na ye ali baleki na ngai bolingo kaka bolingo ezala bozala bomoko boko affronter oui misi so kazo lo batro akobeta libaka po sinon bando finga na lingi boli sala siko osala neti mo Pepe Kale moko boye mo papi texte moko boye sala biso bien na bana poto awezala boyete
toza famille c'est-à-dire biso mpe toza na besoin na bango donc bolimbisa biso tokatika mokie grand journaliste danger tubelanga masumu balimbisa yo na nzambe sambelaka makasi papa tobota ye bongolanga motema mokili echange tubelanga masumu balimbisa yo na nzambe sambelaka masiya papa tobota ye. Merci. Le 13 tokutana na village Temba ali kale chante pepe kale bozano chante papitex donc boye belé bosopela mutaza desi azati. Merci beaucoup. Voilà, mais yo sikoyo awo ezalaka boye te. Babi oko tobeta mino lisolo bon c'est-à-dire bana poto boyoka baattaché de presse ya gouverneur Chantini Ngobi awa biso toye matanga biso to ba journaliste bon toye koposer ba question oyo ezo déranger c'est-à-dire Pepe Kale manda je suis Steve Kongolo Nyota télévision Recam TV otala nde bozo mona boye Steve Kongolo Nyota TV na Berthe Djunga RTNCD développement voilà nde tozo solo la sikoyo mais boyoka awa ezalaka boye te eza crime boye bekama Mambo esa na sikoyo il faut attacher de presse ya gouverneur na biso c'est-à-dire bango nde baza na priorité ya reposer ba question bino batu boye bo constater botuni lote bango nde batuni gouverneur au jour gouverneur à lobby et puis à répondre tikicha tchan oya biso non ils ont dérangé bana biso c'est-à-dire Pepe Kale akufi bon 22 ans lelo bana biso bayokaka Pepe Kale na banzembo batalaki na batego nanga tuna gouverneur simplement bon est-ce que ndi basalela ba Velutumba basalela balombo basalela lumumba bosalela mais kotelema Pepe Kale azana droit ya statut na Congo yo talaka munene azalaki nango babana bengi éléphant d'Afrique donc pe réponse ya gouverneur mais curieusement bango bazala na bango ndenge moko boye donc journaliste abimelinga le garde du corps gouverneur yemoko ya check na non tu peux poser gouverneur yemoko le pose mais ba noko ba ezalaka boyete ngapa na kutozo apelo kwa awe ezalaka boyete ngana zu yango cameraman na ebise katisa boy po azali liboso ya cimetière ya Pepe Kale ya zainga mususu po katisa boy akende côté azozwa gouverneur bien ba ebise ko katisa wati awe ezalaka boyete ngana bi papa tout ça besoin ko sala mabete on a besoin que vous changiez voilà vous allez moins tolérant bo pesa pe ba noko espace tout ça besoin boter la place mikalu sala masta na ngai bon yeso ba noko ba pembe na yo awa faut qu'on m'appelle bon c'est-à-dire moi tolérance quoi baba ina tiki bino na yo Steve Kongolo merci beaucoup bana kini bana poto tout bozola na biso jouer les capitaux les visionnaires awa ndenge bomoni na cimetière ya Gombe awa ndi to solola na bandeko nyonso vraiment awa tozana kati ya cimetière ya Gombe donc masolo esili biso to kangi na biso masolo déjà boye ekutani mbulu malasima chati kosolana président Godel Ofumbu kaka na place tozali omoni awa funa longola kashine pour ba wa kanisa net ngapi na coroner alors tozana président Ali Kale leki ya Pepe Kale yende lelo a organiser bokutani oyo gouverneur à ville aye ko participer awa alors Ali Kale mbote na ouais Berthe Djunga moto na Nzambe mbote belé va jouer les capitaux les visionnaires na Paris ba Hollande yo vraiment jouer les capitaux sala metro Ali Kale moto pour ami pour se pesa kabino donc on est ensemble parce que lelo eloko yo réussir yo nanu salamati sali oyo bana ondeni oyo baba oyemba bato bayo kasoni wana eloko na te oyo baba oyemba na kilega Pepe Kale na sali ga kilega Pepe Kale na oyeba oyemba na ba conseiller o bazanzi mimi na bien siko lelo rolo banini vraiment nous avons un plaisir l'équipe a plaisir depuis na botema depuis que Pepe Kale fit Pepe Kale champion d'Afrique et des Caraïbes nanu ba immortaliser boyete que maire de la ville a téléminé ministre qui disait arabaye pour ba déposer chef de fleurs di bosso tomba Pepe Kale donc nous avons plaisir moko oyo l'équipe donc vraiment merci na bana Congo merci na bana Kin merci donc na éviter na to plaisir l'équipe siko plaisir eleki
message nini okolancer na bato nyonso bazolanda message na kolancer ezaka moko vraiment napesi merci na président John Kiani oyo aza conseiller privé na ngai asali ba effort que lelo to aboutir na solution eloko oyo napesi merci na David Makwala Prince Mbinza motiver nga so makasi po to réussir comme oyo napesi merci na Beniko Basso napesi merci na Ville Bafondé Kuya oyo fongola ki porte po to mona mokonzi napesi merci na Chuchu spécial pour makambo evanda napesi merci na ministre culture art oyenga sali lisusu ke porte fongola makasi po to mona mokonzi napesi merci na ingénieur François Mokala comment moi na kati ingénieur François Mokala za kuna liboso ingénieur François Mokala ye kuna liboso Mokala ye kuna liboso ingénieur François Mokala ba mbote trop on ba conseiller privé à Likale bon donc napesi ba merci po bazo motiver nga à tout moment o ezanga ki lipa kwanga kokota loboko na poche akosunga azo motiver que loko toujours que liboso message à makasi ezali donc fête aussi liboité le 13 décembre nazo faire appel na bato nyonso balingaka biso le 13 décembre tozo continuer fête ya Pépé Kalé le 13 décembre na chez Temba na village Temba longo na Borsalino le grand chanteur Papitex bonga na Pépé Kalé naza pe na Papitex na nga Borsalino Hervé l'homme d'Enzela Borsalino l'homme d'Enzela yaka l'homme d'Enzela yaka l'homme d'Enzela donc to sala diona l'homme d'Enzela ndenge zala gaga ali kala mbote na bino nyonso bana poto bozola na biso na ngonga oyo toza na président Godé Lofombo awa toza na cimetière ya Gombe place oyo toyi ko rendre hommage lisusu na Kondo Pépé Kalé donc 22e anniversaire président boni kitoko na oui ko lobana bato nyonso bazolanda na poto partout dans le monde neni pona journée ya lelo bon journal le ezaka ki toyaka awa na appel ya famille bengi toye tolakisa mpe mokili ke motu soko ovivaki na ye obosana ye te nde balobaka bamiso komona komi na Facebook so amoni ubie na photo akesalsela ndeko ne photo ya liwa akomi je n'oublierai jamais mais omona jour ongo boya ye nete voilà donc wana journal ya lelo ezaka tolakisi ke obosana ye yango na toye bato ntango baomona biso ebele baoleka lofombo kitoko bato bacomprendre que oui aka existaka parce que lelo bato nyonso baza kolanda yo bakoki koretenir nini na 22e oyo organisation yango toye lelo eza juste kaka boya kosincline ou bien ndenge nini nga nazwaki appel ya Ali Kalé ye moto abenanga lobi tard nayebaki lelo eza le 28 nde tosalaka mais ezalaka mingi go eutaka na famille donc Ali moto abenga lobi na kote yango na se présente toyawa tosincline na tombe epui tozonga na bandala na résidence à vie kuna nde place tokokakwana maka mosulelo en tout cas organisation naza na kati te nayebi eloko eza profite mais kolonga na mfa tozala wana na bandala bon lelo sikoyo kolobani na bamisien nyonso bazolanda yo bayebi ke ntango bamoni yo oza moko ya empire baosinquiete susu bayebi ke non awa vraimen empire eza représenté bon eloko nga na oloba nayebi te eloko nga na oloba non epa bamisien nyonso ya empire communiqué moko boye ke non bamisien nyonso tozalaka boyeboye lelo tokomemore boyeboye nga déjà bamisien nyonso empire na banga bango mabe comprendre bamisien nyonso empire na banga bango mabe makasi donc nakoma keba na bango kanda na bango envers ngai eleka tellement makasi koma obangisanga message okotindela bango baoya kobalola yango comprendre donc kolukelanga baproblème kuna te nga mpenza kuna na banga bango makasi nde nakoma na nga libre boye na obetabeta na ngai naza na nga lese makambo wana natina bango message okamaka babalola message yango moto alinga kote te bana biso bayokaka kaka Pépé Kalé na banzembo batalaki na batego nanga natunanga gouverneur simplement bon est-ce que nde basalela bavie lutumba basalela balwambo basalela lumumba Pépé Kalé aza na droit ya statut te na Congo oyo talaka monene azalaki nango babanda obengi éléphant d'Afrique
non que réponse à gouverneur mais curieusement bango bazala na bango ndenge mo boye donc journaliste abimé linga le garde du corps gouverneur yemoko ya check na non tu peux poser gouverneur yemoko le bi pose mais ba noko ba bito awezala ka boyete ngape na kutozo apelo kwa awezala ka boyete ngana zu yango cameraman na bise katisa boy po azali liboso ya cimetière ya Pepe Kale ya zainga mususu po katisa boy akende côté azozwa gouverneur bien ba bise ko katisa wati awezala ka boyete ngabi papa c'est-à-dire tout ça besoin ya ko sala mabete on a besoin que vous changiez voilà vous allez moins tolérant bo pesa pe ba noko espace vous avez besoin de la place Mikalu sala master na ngai bon yesa ba noko ba pembe na yo awa faut qu'on m'appelle bon c'est-à-dire moi tolérance quoi baba ina tiki bino na yo Tibo Kongolo merci beaucoup bana kini bana poto tout bozolanda biso jouer les capitaux les visionnaires awa ndenge bomoni na cimetière ya Gombe awa ni toto solola na bandeko nyonso vraiment awa tozana kati ya cimetière ya Gombe donc masolo esili biso to kangi na biso masolo déjà boye ekutani nous malasima partout vous allez dans le monde landa JNZ News vous s'abonner massivement pour avoir information il y a des artistes il y a critique il y a problématique il y a RDC s'abonner massivement JN News news na yo news na ngai news na biso news ya mboka JNZ TV c'est pour tous les news de ce qui se passe au pays ce qui se passe pour la culture et la musique congolaise dans son ensemble politico et puis culture. Bye bye. Massivement JN News na yo news na ngai news na biso news ya mboka JNZ TV.